Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Makambo yo bandeko kende mabe makasi to fongola miso. Makambo yo kende mabe. Imaginez bandeko papa Serge akomi koyebisa tonton Bobo ke oza impoli, oza ingrat. Jamais okoki kolobelanga bongo. Olobelanga bongo te naza camarade na yo bandeko. Makambo yo ekomi suka, ekomi vraiment somo to fungola miso bandeko bola la te to fungola miso makambo yo ezokende mabe makasi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chères connaissances, lelo na memeli bino Papa Serge na tonton Bobo Manuka. Nini ezoleka entre bango mibale bandeko eza makambo moko ya somo makasi. Avant tokota na moi sujet na biso ya lelo moi makambo surtout na biso ya lelo bandeko makambo ya somo no senga na batu onyo surtout si c'est la toute première fois ya kokota vraiment na chaîne na biso. En tout cas, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous, commentez, aimez la vidéo et partagez. Et que ça la biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. En tout cas bandeko tolela ba j'aime na bino na ba vidéo tolela yango mingi makasi ton botala ka ba vidéo na biso. En tout cas ba j'aime na bino tolela yango mingi botila ka biso ba j'aime na bino. En tout cas et que ça la biso moi bien moi kitoko kandenge ezalaka bandeko lelo eza ya papa Serge na tonton Bobo Manuka. Boyebi papa Serge aza papa oyo tobengaka surtout le pasteur patron. Aza papa moko ase respectaka mingi. Papa moko aza penza na respect. Jamais okomona papa Serge na ba réseaux sociaux akomi koloba, akomi kofinga, akomi kosala soki ndenge nini jamais. Papa Serge okukuta na biloko wana te azala bongo te. Donc ye makambo na ye à télévision et si la kaka na ba théâtre. Ceux qui ba pesi moi rôle na place Kingandi et pas peut-être ya maman Belleville et pas peut-être ya maman Dinana la douce. Ceux qui ba pesi moi rôle kandenge ezalaka de bomona ye na ba télévision na ye. Mais dans les vides ka boye jamais bomona papa Serge te. Bomona ye te o ba invité ki ye na émission boye. O yango esala ki boye papa Serge pe ayaki ko répondre te. Ata soki batu ba fingi papa Serge. Ata soki batu ba lobeli papa Serge. Jamais bomona ye na ba télévision te. O yango to sala ba live to benga papa Serge à répondre à Kate. Donc c'est un papa qui se respecte. Papa moko ami pesa vraiment respect. Biso peto respecta kaye bandeko. Mutu oyo ami pesi respect, biso peto respecta kaye. Pour na bandeko oyo ba misana na bango ko finga batu, to yebi ki eza na batu o ba finga ki papa Serge. To pesa ye respect parce que aza papa oyo a se respecta ka mingi makasi. De l'autre côté pe totali na tonton Bobo. Bandeko to benga kaye kaka le président Bobo Manuka. Azape président moko, azape tonton moko, papa pe parce que il est un père des enfants, à se respecter pe mingi makasi baneko. Le président Bobo jamais ne peut bo ki komona yi o na ba émission moko boye yango avanda ki azolobela batu. Yango avanda ki azofinga batu. Jamais penza jamais. Ata soki ba lobeli mabe ya ndenge nini. Bo okuta yete bandeko. Soki bato bazo se respecter biso pe to pesa bango respect oyo surtout ba mériter to pesa bango respect pona msala ya kitoko o ba osalela biso balongolo ba changeaka vraiment ba imer na biso balongola ka ba moi stress o tozala nango soki otala mo ba théâtre moi
ba mère moko boye changer bala moko. Siko ba problème na biso ya lelo bandeko eza ya koinda. Eza ya koinda parce que tonton Bobo ayaki na mwasi oyo déjà abota. Aye ko présenter ye pa ya papa na ye papa Serge bandeko. Ayebisi ye papa na zui mwasi oyo na lingi na bala. Siko papa atuni mwasi oyo asi abota déjà tonton Bobo andimi alobi ya si abota déjà mais ngana ko bala ye na lingi eto lingani bolingo eza vraiment ya makasi. Sikoyo papa Serge aye ko s'imposer alobi jamais mwasi oyo aza profiteuse. Azoya na vie na yo parce que ayebi ke nga papa na yo naza na bambongo. Yango azo yaka azo landaka yo alingi yo te. Et puis jamais au plus grand jamais okoti ko memelanga mwasi oyo asi abota. Bandeko. Et ça là qui tonton Bobo pasi makasi na motema. Alobi papa pourquoi okoti ko loba bongo? Est-ce que mwasi oyo abota azali sous na valeur te? Azali sous na considération te? Papa alobi jamais okoti ko bala mwasi wana. Soki olingi obala bala mwasi oyo nanu aboti te. Mwasi oyo ayebi pasi ya kobota te. Wana nde okobala. Ezaki bitumba entre papa na mwana bandeko. Jusqu'à ce que mwana ayaki kotika mwasi wana. Tonton Bobo aye kotika mwasi na ye. Parce que papa s'imposaki. Papa lobaki te. Mwasi oyo comme déjà abota. Obala ete. Bandeko. Mwa mikolo ka ndenge ezalaka. Papa pe ake kokutana na mama ese mama esengo. Mama esengo aza mama ya orgazi. Bandeko, film oyo faso ezo kendele bandeko. Soki nano tali te film oyo ya filmère eza epa ya Bellevue Kandi. Bandeko kendo tala bomona makambo ezo lekaka. Tour oyo ekomi tour ya papa Serge sikoyo. Ye pe kokutana na mwasi oyo déjà abota. Sikoyo ekomi pe tour ya tonton Bobo a s'imposer pe. Ekomi penza tour ya tonton Bobo pe a s'imposer. Tonton Bobo avandisi papa na ye parce que papa na ye avandisi ki tonton Bobo. Siko tour oyo tonton Bobo pe azui relève. Avandisi pe papa na ya lobito solola. Papa, yo muto boya kike na bala mwasi oyo déjà abota. Siko ya yo nini? Yo pe olingi obala mwasi o déjà si abota. Papa lobi oui. Moi je suis le chef de la maison, je suis ton père. Eza makambo bolingo. Mwasi wana uti poto. Yango na lingi na bala eza te ki azo ya ko profiter na vie nanga. Tonton Bobo lobi te. Yo pe okobala mwasi wana te. Aussi longtemps que yanga oboyaka. Oyo pe okobala ete bandeko. Okobala ete papa s'imposa. Tonton Bobo alobi ok ça va. Comme ozo boya na okendo sila na kana mwasi na yo. Bandeko. Tonton Bobo penza akendaki epa ya mama ese. Oya ozala marâtre na ye. Ake kosolola na ye ayebisi ba vérité que papa nanga apimelaki nga na bala mwasi oyo abota déjà. Siko ye pe na tour na ye jamais akoti kobala mwasi oyo asi abota. Bandeko, boyoka histoire place ezokende. Makambo ekomi somo bandeko. En tout cas, surtout bravo na ye moko la patron na Bellevue Kandi ya ba Bellevue. Film oyo eza film moko ya kitoko makasi. Eza pe film ekosunga vraiment communauté na biso. Ebele ya batu tomonaka tobando mona soki mwasi aboti. Déjà c'est fini. Valeur na nyonso esila. Donc yende penza akozala rideau ya quartier. Batu nyonso to ba bando tonga ezaka ye. C'est comme si ya yebi ebele koleka batu nyonso. Bandeko ezala bongo te. Ezana batu mosusu oyo babota par erreur. Babota penza par erreur. Peut-être azaki na soki na 16 ans, azaki na soki na 15 ans. Première fois kaka ya ko essayer ayoka ka ba camarade na ba yebisaka ye ke basala aboyena mobile ye pe kaka na essayer na tala izala nde nini na yoka ko ba camarade bazolo ye pe aki akoti
sans conscience, dans l'ignorance, à côté les mêmes jours qu'à zemezo kota. Ce que l'obaki mutuana yebi ebele te bande. Batu mosusu ba viola kinde bango, yango ba bota ki na kibomwana. Eza na batu mosusu pe pasi ya vie. Azo traverser ba moment difficile, peut-être ba parents na ba kufa. Ake ko vande pa ya batata mwasi bazo maltraité ya ko sakanate. Aye ko se retrouver na moi copain moko o azo consoler nga sikoyo copain wana akomi pe ko utiliser mwana bato. Omoni mwana bato mwa zemi ekoti. Yango ebele ya bato bakomaka ko traiter ba fille mère na niveau moko ya pasi makasi. To bando mona ta na ba école soki mwasi abota na école donc ba bando mona ke yende ayebi nyonso ayebi makam nyonso ya mokili te bandeko ezala bongo te kande na utuko yebisa bino batu mosusu babota par erreur batu mosusu basi mosusu babota par inconscience ya makasi ba mosusu eza ba camarade batindika ki bango mais lelo to mona parmi basi wana basi o babota avant eza na basi lelo baza na bandako ya libala avandi si penza masolo aza penza na ndako na ye ya libala penza azo geraka mobali na ye azo geraka pe bana na ye mosusu ya boti kozala fille mère eza lisumu te kozala fille mère eza péché te wana conseil na bandeko na biso o nyonso se retrouva obota oza na mwana na ndako na bino to oza na bana na ndako na bino ba o obotaki ko se décourager te eza kana mutu oyo akoya kolongola yo basoni wana ko se décourager te komitia te ke nga na komi vraiment rideau ya quartier na komi papier ya quartier te eza na batu mosusu bakoma bongo toki abotika mwana moko c'est fini akomi komitikala mutu nyonso to koleka na ye mutu nyonso to koleka na ye bomi pesa valeur bandeko soki obotaki déjà oza na mwana to oza na bana obotaki ezala par erreur ezala par conscience ezala quoi ozalaki inconsciente mama ndeko na nga ya mwasi omi pesa valeur omi pesa vraiment valeur kobota eza synonyme ya koloba te otula te eza na bato mosusu babota bana 5 lelo baye kobala bango mariage penza mobala ye kopesa dot ake pe na ndako ya libala kitoko eza na bato ebele ya makasi siko kobota kozala fille mère eza teke en tout cas valeur na yo esili te soki lelo mobali mosusu aboyi yo lobi nzamba otindela yo mobali mosusu ezalaka bongo lelo to mona na bato mosusu mona bota akomi kobomba mwana soki azwi mobala sika azoyebisa mobali ke na bota te to mona ba situation oyo ebele tozalaki na camarade na biso na betela bino lisolo bandeko mama na ya botaki ye mama na ye tango abotaki mama na ye azalaki na 15 ans donc ba violaki ye pa ya papa moko ya quartier papa mokolo papa wana asombelaki ye ba sweet ba chocolat ka ndenge ezalaka bandeko ka le même jour ya mama na ye aye kozwa zemi tango aye kozwa zemi so bakomi komona ka soni na quartier balobi o eza soni bakomi kobomba mwana na ndako jusqu'à ce que mwana yaki kobota soki ba camarade bazoya koluka ye famille olobaka te ake pa ya mama leki na bango eza place azo vanda na quartier mosusu ekomaki ka bongo jusqu'à ce que aye kobota tango aye kobota wana mama alobi opesa mwana libele te ozongi la classe kobetelaka bato lisolo te ki obota garder secret bandeko ye pe a garder secret boyebi biso basi na ba secret biso basi tuzala bato moko ba secret makasi bandeko a garda secret wana mutu moko te ayebaki mama wana abotaki na école mutu moko te bandeko aye kosilisa ba classe na ye siko mwana wana mama na inde abandozwa ye en charge bazopesa ye ba biberon ezaki ka bongo ti mwana ye kokola yebaka mama na ye te donc ye koko na inde ayebaki ki azalaki mama na ye mwana ye kokola tango mwana ye kokola akomi na ba 19 ans ye kozwa mobali fallait mobali shikoyo abala ye bon kana ba prière ndenge ezalaka ake na prière moko
nde baye koyebisa ye ke kendo tuna mama na yo papa na yo azala wapi parce que papa na yo azoluka yo mingi. Mwana pe ake kotuna parce que abando ovande pa ya mama na ye mais ayebaki te ke oza mama na nga ye ayebaki kake eza grande sœur na nga bandeko. Ake atuni pe soit disant grande sœur mais mama na ye atuni ye oh grande sœur tala message ba pesinga na église que papa na nga azoluka ye est-ce que moyen bo yebisanga place papa na nga azalaka. Grande sœur alobi mais papa na yo eza papa na biso ba prophétie ndenge nini ye pe mwana insiste alobi te nga na prière nde bayebisinga papa na nga azoluka nga siko na comprendre makambo yo te alobi te tokendo tuna kasi mama parce que biso papa na biso eza papa na yo na papa na nga eza papa moko na yebi te ba prophétie oyo ezobuta wapi bandeko batie kotuna mama na bango alobi te papa na bino yeyo onde papa na bino mwana pe insiste alobi te bazo ya kobalanga mais na prophétie papa wana insiste ki bola kisanga papa nanga bandeko ekoma ki somo basali moi semblant après quelques jours pe mwana wana ayeko kutana na prophète mosusu na nzela prophète wana ayeko yebisa yeke place ovandaka mama wana nde grande sœur na yo wana azala grande sœur na yo wana te azala mama na yo azala mama oyo abota yo tuna ye place papa na yo azalaka bandeko mwana ye kozonga na ndako ayebisi grande sœur na ye alobi yebisanga vérité ozala mama nanga yo muto botanga bazaki tellement na ressemblance à makasi grande sœur akomi kolela alobi makambo oyo zu yango wapi alobi te nakutani lisusu na prophète mosusu tala makambo ayebisinga bandeko grande sœur akomi kobimisa ba vérité nzoka de l'autre côté pe papa wana alingaki akufa papa na yo oyo abotaki alingaki akufa zaki abando bela makasi sikoyo azaki na posa ya makila na ye azaki besoin amona mwana na ye oyo abotaki libanda parce que azaki na banini babiloko oyo atikelaki pe mwana na ye parce que papa wana azaki papa moko ya mbongo makasi sikoyo azaki na ba héritage pe ya mwana ngo bandeko mama komi kolela nde akomi kobetela mwana na ye masolo ya makambo nyonso ndenge ezalaki mwana alobi tout ce temps lelo nakomi na 19 ans depuis babala yo ozwaki nga olobi naza leki na yo navandaka awa tout ce temps oyebisaka nga te ke ozala mama nango tretaka nga kaka leki na yo lakisa nga bolingo te nzoko ozala mama nanga bandeko ezalaki ya pasi mama alobi soki orevele makambo oyo libala na ngai kokufa kutu na ndako ya libala wana mama abotaki déjà bana na ye 4 alobi libala na ngai kokufa parce que jusqu'à présent papa na ya yebaka teke na bota na bombaki likambo wana bandeko eza ya pasi bandeko ebele lelo bakomi kosala bongo parce que naza na posa libala na bomba mwana makila na yo kobomba ngo jamais te soki mobali penza alingi yo mama quel que soit bana o bota aobala yo et puis akolinga bana na yo wana bozalaka na moi vérité na ebandeli bozala na moi vérité na ebandeli ba mama bobombaka bana na bino te mwana o boto yebi ke nga na bota ki na ki jeunesse eza mwana na yo ko obomba ye pona nini koyoka soni te aza mwana na yo soki lelo mwana wana akomi soki ministre akomi soki gouverneur akomi soki muto amunene na mboko bando bomba ye lisusu okobomba ye jamais te mwana bana bazalaka bénédiction ata soki mwana yaki par erreur ata soki mwana yaki par nzela nini bana nyonso tu bazalaka ba bénédiction lelo oyo soki totala ba ministre totala ba gouverneur est-ce que toyebaki ke un jour ba ozala ba ministre toyebaki ke un jour ba ozala ba gouverneur toyebaki te mais nzambe aye kosala kangolu nzambe aye kosala ba grâce na ye lelo bakomi ba gouverneur bakombo vraiment ya ba famille na bango pe échanger ba histoire ya ba famille na bango pe échanger ba identité nyonso échanger yango na osenga na batu o nyonso tu soki nanu otali film ote ya filmer en tout cas kendo tala esunga yo vraiment aider yo ata soki na famille na yo boza na ba filmer te ata na entourage na yo okoki pe kopesa conseil
ata na ba camarade na yo ba oyo bazomi mona ke depuis na bota yanga et c'est fini naza lisusu na valeur te naza lisusu na considération te peut-être yo ozala mutu oyo opesa bango moi espoir à lobby ezalaka bongo la famille film moko kitoko makasi film moko ya bien makasi et de l'autre côté pe tolingi tobeta sete bandeko pona bandeko oyo babota oyebi ke na boti ozalaki na relation amoureuse et ko sala ke olingaki ba makambo bando sala jusqu'à ce que zeme kokota ezana ba mosusu bakota vraiment bota vraiment bongo ezaki bolingo penza makasi jusqu'à ce que aye kobota peut-être mobala siliki olongola zemi oboye boye moi c'est aboyi ba mosusu pe ezalaka longola zemi pe eboyi kolongwa etikali kaka jusqu'à ce que moi c'est aboti tango boti wana ezana batu mosusu bazaka na ba relation amoureuse na ba ex na bango mais de l'autre côté parce que ex azana moyen ko bala été amoni ke ex azana ye na mo ba idée moko boye akobala na été comme ça na bala na ngatalaka a Jésus-Ken au préféré au bala en tout cas ndeko nanga na osenga na yo surtout na kombo nzambe soki mobali vraiment aye ko honorer yo ex na yo wana abala ki yo te ansentaki yo kaka et puis atiki yo mais ayaki ko honorer te bien qu'azana ba moyen te bien qu'azana ngo mais abala ki yo te en tout cas nanda kwa libala rassure-toi que bolingo ya yo na ya ex na yo esi la zwa penza décision zwa tan na yo penza ya kobika ezana batu mosusu omona boya boti mobali peut-être alingi lisusu te mais yazaka na bolingo wana de l'autre côté atali déception parce que mobali alingi ngate comme ça na kota ta na relation oyo l'essentiel na zaka na muto ko conseiller nga même motema na nyonso zaka epa ya ex na yo en tout cas no senga na yo avant kota aussi oboti déjà avant kota na relation mosusu rassure-toi que na motema na yo ex na yo azali susu te oboya déjà ye na motema na yo ata soki bokutani bolingo wana ekozala lisusu te rassure-toi ezana batu mosusu bakoki kovanda ta ane mobimba ata soki ex na ya zozongela ya zosenga ye ba pardon motema na esi eboya babiloko bongo nde koki kokota na relation mosusu parce que oyebi ke na motema bolingo ezate parce que ezalaka na connexion ya makasi ya batu o basi babota connexion bandeko ezala ya makasi batu o bako comprendre za batu o déjà babota soki osi obota déjà na mobali ata soki bokabwana soki bozaki na bolingo eke bobota bandeko connexion wana ezala ya makasi yango bomona kabasi mosusu omona koti na ndako libala akoti penza na ndako libala parce que abotaki na mobali mosusu akomi ko tricher epa ya mobali na ye na ex na ye omona ta bana zobota eza bana mobali na ye te eza bana ya ex na ye akomi kobota kabongo bato ebele basala bongo pourquoi parce que bolingo na bango esilaki te bakotaki na ba relation bakotaki na ba mariage pona ko se consoler bakotaki na ba mariage pona ko lakisa mobali ke non je suis une belle femme bakoki ko balanga mais boye bake basalaka concurrence to concours te na mobali bandeko soki omoni ke nano za na bolingo ya ex na yo en tout cas kozala pressé te ya kokota na relation mosusu kokende ko faire souffrir mobala bato biloko wana faut kotika soki omoni te ke anana komi prête te en tout cas kozala pressé te ya kokota na relation mosusu eza na ndeko moko toyebi ye bandeko bansentaki ye epa ya garçon moko garçon wana autaki Afrique du Sud ya kozonga Congo na kozonga ka 2 mois ya pamba mala moko baza na relation na zemi tellement fille alinga garçon makasi garçon azalaki na ba moyen kobala ete baye kobota tango baye kobota siko famille ya ba garçon balingaki mwasi wana te babando banga pona mwana na bango ke façon mwasi oyo alingi mwana na biso mona pe na mwana mibala koya toza na avenir ya mwana parce que fallait mwana kende poto après Afrique du Sud bandeko et comment qui passe jusqu'à ce que mobali ya koboya mwasi mais mwasi vraiment zaika na bolingo mobali sikoyo pona ko se consoler aye kokutana na mobali mosusu après 4-3 mois kobota
aye kokutana na mobali mosusu mobali wana pe azaki na ba moyen na ye mbala moko mobali aye kobala ye ndeko wana aye kokota na ndako ya libala bandeko eza pasi ndeko wana akomi kotindelaka ex na ye ba message bazongana bakutana o mwana aza besoin na boye et pourtant mobali oyo abali ye aza na ba moyen nyonso aloba ye moko ke mwana oyo akomi yanga tina kombo ba changer ye donc eloko nyonso mwana azala nango besoin papa wana asalelaka ye mais apasi eza komona façon mwasi azolandelaka ex na ye ya kosakana te les garçons a voyagé pe ake na ye place akendaki wana ake kokutana na mwasi mosusu abali babalani na bango siko mwasi wana ex na ye azoluka ka numéro na ye soki bapesi ye ka numéro il faut komona ba message ba photo oyo ya ye ole otinda ta ba photo ya mwana aotinda ka ba photo ya ye mwasi ya libala mobali pe asi abali donc relation wana bien que bazaba na ba pays différents lelo mais mwasi azolinga kaka bazongana mwasi azopousser ka mobali bazongana yango to senga surtout na basi soki obota déjà na mobali kozala pressé te que non il faut mobali wa sentir nga comme aboyinga il faut na la kisaye que nga pe na za mwasi kitoko nga pe bakobalanga bandeko yango ebele ya mabala lelo tokomi kaka makambo na makambo yango lelo ya mabala omoni mwasi abalaki abotaki akoti na ndako ya libala quartier mobimba bayebi ke mwana wana liboso azalaka mwana papa oyo te. Pourquoi? Parce que eza na basi ebele bazalaki prête te ya ba déception bazalaki prête te ya kotika ba ex na bango donc bakotaki na bandako ya libala pour na consolation bazalaki na posa bazala consoler basi ebele bakomi basala bongo. Alors to senga na bino nyonso ba fimère de partout bolanda biso bomi pesa respect bomi pesa valeur na bino zate ke soki na botaki wana déjà na komi rideau ya quartier to na komi papier ya quartier te omi pesa respect ko bote pa ya ba parents eza lisumu te surtout soki yo moko déjà obandi komi pesa respect et puis bana o bota ezala mibale ezala misato ezala moko soki ozwi mobali ya bala ye yebisa ye vérité na ebandeli soki aza mobali vraiment alingi yo akobala yo et puis akodefendre yo et pas ya famille na bango bosala bongo omi pesa vraiment respect kobomba mwana na yo te kokosa te ki oza mwana grande sœur nanga te parce que l'avenir nous réserve tellement tant de choses otoye bakate o penza toye bakate et surtout mwana soki ayebi ke obando niye ki aza mwana na yo te lelo tolobi mwana wana soki akoli mwana wana soki akomi na ba moyen bandeko esala pasi na mwana yango bomona bana lelo ebele ya bana lelo bazala lisusu na affection ya ba parents na bango te soki botuni bango eza na ba makambo bakorelate bino e opesa bino pasi badenigraka mwana na yo te mwana na ye te baniyaka mwana na ye te aza mwana na yo aza makila na yo ata soki obotaki ye na ba circonstance ndenge nini kobombaka mwana na yo te mwana na yo atikala mwana na yo et puis akotikala kaka mwana na yo donc boye bango ba fimère respect surtout à vous boza basi ya makasi boza pe basi oyo bomi pesa respect bomi pesa respect bo se minimiser tete boza batu boza basumu kite eza na ebele ya batu lelo balongola bazemi combien balongola bazemi combien mais ya bino bo préférer bo mema mutu na mokili wana eza kutu eloko o il faut to encourager. Alors bo se minimiser kate eza te ke boyebi ebele te ba o bazolongola bazemi chaque jour bango kutu nde bayebi ebele parce que bayebi na bakiso balongola nango zemi wana toloba kaka. Cher Bouchou, cher abonné et chers connaissances, wana ezaki moi analyse na biso ya film ya fimère ya la patrona troisième partie. Je sais que quatrième partie déjà ici ekoti bandeko bokendo tala bo comprendre makambo yo ezokende wapi surtout histoire oyo ya pasteur patron na yemoko tonton Bobo le président Bobo Manoko histoire na bango ezokende wapi bandeko parce que eza totalement et encore
ya koinda bandeko. Donc makambo ekomi somo, ekomi moto, makambo ekomi penza kilo makasi ya kosakana te. Cher Bouchou, cher abonné et chers connaissances, bon continuer kaka ko partager, ko aimer vidéo, na ko commenter, bo pesa pe ba suggestion na bino pour na film oyo, bo pesa pe ba conseil, surtout na ba fimère nyonso o ba olanda biso mwa conseil na commentaire. En tout cas to yebi ke ba fimère ebele ba otanga ba commentaire e ko sunga bango pe mingi makasi, bo ti yango kana ba commentaire bandeko e ko sala biso oyo to lobaka chaque jour tokos makasi. Bye bye la famille et à la prochaine.